Son Mapungi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a on va te la qui a un mot donc il m'a envoyé qu'il me vient. Ah bon? J'ai donné mon conduit. This is London. This is London City. Voilà. Bana poto bomo na toza na kati ya Istanbul na kati ya Turquie. Donc ana kumuka pia. Donc yo bomo na wana déjà bakolo ville bango wana donc mboka mo kitoko makasi mboka mo kitoko. Donc mboko kitoko ouais ndeni ko père kimia. En tout cas na lendi fort. Na lendi fort. Bon c'est na cargo, otinda ba plan. Non, cargo yanga moko. Ah, ya yo moko dans l'agence. Oui, dans l'agence. Oh. Ah, c'est bon hein, encourager. Dans l'agence là. Ah ouais. Comment non? Comment dans la bière. Big. Donc biloko elongwa awa ke Kinshasa. Ouais. Oh, pote. Ah, merci beaucoup. Na s'appelle tout le monde merci beaucoup. Merci. Mon vieux. Ah, Choucha ma belle maître. Pitbull Pewana. Donc Ministre Rando. Tambola. Ouais. Boni, na moni mboka ça va? Mboka ça va. Ah, obike mboko batonga ngokande mona Paris kaka. Balula mbongo balula mboka te. Danger. Balula mboka seke yo sepe na mboka. Danger. Ouais, na lekina. En tout cas, na lele yango fort. Donc merci beaucoup. Siloli vraiment soyez bienvenus. Merci. Makizembe na terrain na mikili quoi. Danger. C'est pas pareil. Voilà. Ah, dans les liens fort. Ah, Jipi a prophète Emmanuel de la Pessaki. Emmanuel de Diwana. D'abord, la blague en petit côté au Jipi. 300 000 euros. 300 000. Ah, c'est bon. Oh, Pitbull. Est-ce que y a pas mon Jipi? Ça va. Prophète Emmanuel de Diasali doit bien. On est dans Nzambé. On est dans Nzambé donc. Prophète Emmanuel. Prophète Emmanuel. Mais si dans ma femme, on a le ça donc c'est ça. On a dit en tout cas prophète Emmanuel Dodi. Oyoki Yomoko. Prophète Emmanuel Dodi. Babika wane paniqué monde na ndenga ba blague te omona o ba maître makasi pena ya mboko donc ba maître numéro 1 bango wana bozomona donc ya oloba mingi ezala ngote to tambo na biso kana mboka maître boyo Pitbull hein yeyo wasala ba événement danger na kati ya Luanda wana balobi Choucha Mabele yeyo koto mikiliste ministre Yarando Schengen toujours binomo boyebi donc c'est otambola ah kisinjora mutu na yeyo atinde londe biloko kisinjora mutu no yeyo maître yo tinde ana ibaka merci otinde ana la donc voilà. Alors, pour moi, nous sommes à l'aise dans la ville. Tout à l'aise dans la ville. Donc, nous sommes aux États-Unis, aux New York, aux Bella, aux France, aux Allemagne. Donc, c'est ça. Donc, surtout, il y a monde. Vous allez poser, donc vous allez poser. Vous allez sentir. Il y a Batwa Dirisa Mboko Bango. Union des sportifs de Istanbul. Moko toujours, hein? Union des sportifs. On est là. Vous savez quoi, on a un symbole?
article 23 Béba 53 ans. Voilà. Thierry Claire. Danger. Ah, olelaki sinjo afawa. C'est que namoni ba kilo njore so dima a defate. 37 kilos. Ventura mutuno yeyo, Ventura. Asa ba plan ebele. Bo mona tala quartier za kitoko. Kuloko ba benga oni. Aksaray pembe na. Aksaray. Ah, boutique ya Sineza. Oh, mon frère, Boni. Ah, tu as na ba congolais en tout cas. Ken bien na Makizembe na terrain bien encadré na ba maître c'est Angola na turco. Yé moko grand journaliste. Makizembe. Ah ouais na les fort. Dans plaisir. Na lo kabino kutu to ça ta ben mission mais bon na té. Non, tout ça déjà monter de coutin déjà tout en famille. Voilà. Donc tout ça j'ai au lugar Ken bien déjà na terrain na Turquie na Istanbul. Danger. Donc je ça carré donc ma chose pépele. En tout cas j'ai carré en. Boya vraiment boya pour s'abonner toujours na Ken ibino na film donc kuma sole zanga akututé danger yemo na mabele mutako simba Ken piana awa azate union des journalistes baza union sportif bazali donc Ken pana pepele même beaucoup ça mboka non violence hein? Ah ben oui ouais beaucoup ça mboka non violence yango déjà le à partir encore que j'ai ça bien bien danger donc toza bo la nenga la direct na lobe la PC pour la rambia bien filer Ken pana sur le terrain to baluka ndenge zala donc tous ensemble ala ba maso bo ça ba émission na ba Maroc ki wana boluka ba bezi mususu ah ba beta ba tike hein arrête babezi wana vraiment boluka ngo côté mususu en plus tu wana ba champion boy hein ba champion pena bazawa confirme ça matutu boy siko na habité au danse yango bozela wapi ah non en tout cas totambo na biso bomona Monsieur Google monstre d'amour Monsieur Google monstre d'amour danger on est ensemble donc danger. Et ça là va bien. Ah. Maître Goyo. Danger. En tout cas, Pitbull, Yohana. Héritier Watagogan. Tout. L'ensemble. Voilà. Ouais. Le bénéfice qui a filé à Zanamoka. Donc, petit aigle. Petit aigle, bien affilé. Voilà. Obilo bien bisa na. Ouais. Le bien ça qui va na main à partir la direct na salle lobby na parlant avec la TV. Et c'est donc Ken qui en a Makizembe on a 2 mètres et on s'est bien sécurisé. Voilà. Moi qui na cosité. Présenter biso ba mettre ngwa. Bango yo Pitbull. Pitbull wana. Yé moko na ba couper sous ma belle. Oh mutu ya Ventura. Ah Ventura. Ventura donc sous ma belle donc Ventura succès ya nyama partout na kenda. En tout cas félicitations Ventura. Yo pe oya na yo kala mingi te Ventura yo pozo ya na yo donc il s'appelle Ventura il a un visa déjà voilà ah na visa so sombele bien so atindeli o somba bien c'est pas wata Ventura senga wata te so passeport ah basombelo bi ah il faut tolia voilà boni boya pesa mo ambote bandeko na biso ba congolais bango oyo tokutana na bango moko chaque famille Aristote Kitambala oui ah bana Paris Aristote danger dis-moi ça retrouver quelqu'un en ah ouais Turquie ça va tout le monde a un système en boka tota ba doit danger allez là va et les bien elle est très bien saison Bambote ouais ba Rudy Kitambala Luxperira voilà Masamba yeyo voilà prêtre ndeni ko maître Farangando maître plein maître intelligent Farangando la tolo uzana kata mboka eloko ya te nyonso eza bien donc yo sakana te en tout cas na sepeli na réaction ya ba maître bango moko bazolobela
na kati ya mapele to na kati ya Istanbul ya danger danger Ken Piana yeyo voilà soyez les bienvenus donc ça voilà Union sportive d'Istanbul là ya limo bimba danger donc il y a l'obéleza te danger après mbote na Taïli bon retour na Paris moi ça Sarcelles moi ça Pembe voilà kitoko Ken Piana. En tout cas merci beaucoup maître babi le loza réaction ba maître en tout cas prophète Emmanuel Dodi réaction ba maître lelo chaque maître azoya azoloba après c'est la idéologie parce que Turquie ezamboka ya non violence Turquie ezamboka ya accueil donc maître boni ouais batu balanda biso baza ebele partout à travers le monde balobi toyebi que Turquie ezamboka pe mais batu mo bazoluka basali image ya Istanbul image ya Istanbul ko sali te biso ndi ba mettre Istanbul Union sportive biso donc les matchs za bafanya bina filé c'est réunion sortie za pété est-ce que vous assurez biso que bina filé concert et les bien sécurité tout normal sécurité tout côté sécurité tout ma malili ta que biso mo ba kolombo ka tout ça sécurité les ka tout ko makasi donc mozana ndé to bando zani na ngola donc na ngoli les ka tout rapide les bien voilà Maréchal Biliko Kumboyo donc awa déjà bon on a yazo pesé 2 mètres na sukele kutu na katikati maître boni maître long bogar ya maître boni santé tikanga na matamwa likolo po yo lekinga bugla ya kimi ezali ya otia ko ba kuga danger alors nayebi te mwana poto aza na mwa bahéros eza na ngwana bien moral toza na bino ensemble merci beaucoup alors moi obi ke bela pena tombe non Paris bato baolanda na minute oyo ebele Paris baolanda donc toza avec moi city elibara donc voilà quoi voilà plaisir au monde on a dit que combien de 14 et bien combien de 13 na butu parce que nous pe malebe que vous mona biso danger merci beaucoup alors tokanga na moi ba photo et ça la biso bien mboka ngo donc bana poto bomona tiki ezalaka pe mboka mo très bien venjora yo yebi alors bana Congo tozo continuer na biso en tout cas bana poto tozana ba maître totambola na biso tozana ba maître bomonaka totambola pleine ville union des sportifs Istanbul. Alors maître beaucoup préciser nini parce que bandeko na biso ebele moi ba polémique ekoti hein bato bakoti ba polémique wala ba ventile batika na bango po esimba te bina filé na Ken Piana nde bayemboka oyo ensemble makambo na bango tranquillement ba mapena tranquille voilà donc il est sportif et sécurité ça tous les maîtres union des sportifs là donc c'est ça makasi vraiment voilà quand les deux na maître de Chamabelle maître Biliko donc maître Fa voilà maître Long donc maître Tivé donc maître Long donc c'est ça makasi maître 120 maître gauche donc aux apprenants voilà moi termine la président la biso président Dino il est sportif de Istanbul à Bojan danger Gege Boyka mbote na Gege Boyka on est ensemble danger Gege Boyka bambote no angwana alors to pesa mbote na ba maître nyonso tout ba maître nyonso tout pena ya Istanbul boyebi kaka alors maître na ebete maître Farangando babi Istanbul babeli yango na violence te mais sango na bino tamboli mabe Istanbul venant non violence union sportive ezawa donc makambo donc Ken Piana donc il y a pepele qui lelo voilà donc il faut ça venant à l'aise bien affilé le 24 nous les ali à Tembe le 24 ko inda mabe donc na ndenge ya danger donc pepele to tambola venant pleine ville to ke les grands bazar voilà donc toi venant na kati ya Istanbul pour dans ce boyoka ki wana ya ngo ba fake news danger donc to tambola venant na Makizembe danger en plein Istanbul donc il m'a remboursé bien danger sportif na peu simbote na Taïla de Paris donc tout ça venant à Taïla bon retour à Paris Taïla donc il mettre na habité yoko baksa nini po batu baza mitema bato za likolo to moni bandeko mo basali be mission na Maroc bazopesa ba commandement ya batu babando beta batu toyebi ke na mboko biloko wana ezalaka te
bamitunusa makulu te donc concert eza ya kimia eza ya kitoko donc bina file pena aza lese na mboka voilà mbule kobetama na ndenge na ndenge moko ya bien kaka biso mo bamete ya mboka oyo tozawa donc mbule elekaka ndenge ase bon kaka bina file tobandi ozalani depuis lelo te mosika voilà toasu bafani na ye ya Maréchal Billy bambote pa Maréchal Billy maman na merci voilà na ndenge ya États-Unis bambote na bino obek bokumuna voilà alors bolandi Maréchal Billy bolandi Shusha mabele yeyo Maître Shusha abi ata mileni neto o koto to ko mapesa Samsa Buka mabanga place Samsa Buka mabanga Shusha mabele avec Ken Piana ministre Rankina poto ndima mapelo bama yeso boya mutemo ko fimba yo do panza to ko masiko na mabanga o to senga ba congolais tout bo s'abonner na page ya Ser Dorcas Falanga chaîne YouTube moko ezakana to senga bino bo s'abonner massivement ya Ser na so Dorcas Falanga bo s'abonner massivement wana baza ba protocole ya pasteur Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi Istanbul yango donc bo mona toza en pleine ville danger ville yango kitoko ville yango bien donc Florence Laporche danger ma Stéphane Okito et puis ma grande sœur propre donc c'est pénal maintenant namoni maison moko ba veste ana tokokotisa mpe caméra bato bamona pena est-ce que awa ezaka l'aise partout non ouais en tout cas bomona mboka kitoko donc mboka kitoko makasi mboka kitoko bametre bango wana donc bametre bango wana tokota na maison ya bakosa na kosa eza bakosa ouais bafeti pena kitoko soningo ya pena feti bacostume bien donc bansemble maître bansemble wana combien tunana walikolo 125 $. Bon, mon qualité pena. Bon, on va ah, tu vois que ça vient de battre caca. Ouais. Pardon. Ok. Ah, c'est comme ça. Attends. Là, c'est un. Ah ouais. 80. Donc 80. Ensemble, il y a original pena. Donc $80. Donc, on va être direct. Je vais ça toi. Je vais ça toi. Toi ensemble moi. Merci. Ouais. Grand maître. Pitbull. Agoyo Pitbull. Donc il est faté. Alors tu vas continuer na biso bomoni bino mokoti. Donc il va voir ensemble la costume, il faut bomoni ba $80, ça va. Ouais. Ça va. Ça va. Miba. Il est bien affilé. Oh, mais l'on va moi un mot pour un concert le 24 non? Merci beaucoup. On est britannique quoi ya te. Bolandi bino mo mibaye wana utoloba. Ndio to continuer na biso. Mabanga ngo ya côté ni. Ah ouais. Après si bébé Prince Mbote moi na Star Rasta. Bébé Prince Mikili c'est Schengen, maman Pauline. Maman Pauline Luciano. Donc Ken Piana yo monsieur Mbote. Danger. Maman Pauline Luciano. Donc danger. Donc tu continuer. Beach. Voilà. Côté ma Karine Gonsier donc. Depuis Paris, maman Josemé Z. Général Lotou, État Bitouma. Metterai. Alors, na senga bato internet vraiment boluka ba actualité mususu ko
De l'actualité, bozo lukana éviter. Ouais. Non, tiens. Bon lukata l'actualité mususu ko. De bon lukata l'actualité mususu ko. Maître long. Maître Moulaï boye. Hein? Talaka maître Moulaï. Ça, c'est la vie déjà payée. Danger. Maître long. Ah, toujours. Valdi Tambo Monit. Valdi Tambo Mutuna Oyewa. Maître long. Maître Goza. C'est ça, il y a tombé. Comme il c'est ça, Mabanga. Yangoya. Oh. Maître Goza. Oh, Maître Goza Boni. Kimeza. Maître Goza. Oye si kwa place Mabanga Samsa Buka. Voilà. Mabanga ngoyo danki. O Samsa Buka. Mabanga Samsa Buka pena yangoyo danki. Osomona bino moko place na sala sport ya bosabone bino nyonso na chaîne ya Ser Dorcas Falanga mabanga ngo vraiment yango Maître Goza. Ah mabanga Samsa Buka na Bible. Otolanda pena na film pena yango ya. Dezalaka pena histoire vraie. Acha o mabe ya ibuka na mabanga ngo. Ah ouais. En tout cas mabanga ngo yango yo batu bolanda biso boze belé zela na toujours na mabanga place Samsa Buka donc maître histoire toyoka pena donc yango vraiment toza ezaka pena vraie histoire eza pena histoire vrai mais bato wana vrai dit bala bato lo wa disoté. Ah ouais bango bazaka na ba force mususu danger. Voilà. Est-ce que tokozaka pe ba mettre lelo ya ba makasi neti ba Samso biso pena toza ba descendant ya ba Samso ya ba Goliath. Voilà. Donc yango moni Istanbul pio otambola à l'aise. Voilà. Pour union sportive donc union sur la maboko. Voilà. Donc pio pena. Danger. Toza ba descendant ba Samso ba Goliath biso yo. Voilà. Maître Goza. Yango wana te Gozagi. Voilà. Alors bon mon abino moko déjà mabanga ngo yango yo. Mabanga non. Mabanga moko historique pena historique. Donc yango o Samso pena buka a batika pona ba touriste koya mwa photo mwa nini donc omona bino moko donc pouvoir ya mboka oyo epanda awa abanga o pouvoir tozaza ma pouvoir ngo tolatango biso ba pitbull. Voilà. Agoyo pitbull grand maître babili kola mabanga o Samso Buka histoire ngo yango donc bomona bino moko. Alors namoni pe na mopanzi awa batie ba photo ya ba star ba photo ba star yango yo ba photo ba star donc yango yo bomona awa en pleine ville photo na mboko ezalaka ya star moko ya Congo photo ezalaka ya star moko na 2018 na laksa bino photo yango. Donc 2019 peut-être zongi lisusu comme na bino mo ya lobezate. Pourquoi photo awa ezalaka ya Fally Ipupa? Awa photo ezalaka ya dikapo yaza Gizeleria na kitike la kisi merveilleux. Voilà. Donc aza merveilleux. Qui est total la biso photo. Ouais. Awa photo ezalaka moko bataka Gizeleria Fally Ipupa bango tu ba Gizeleria. Donc Gizeleria bango te la kisi merveilleux champion. Ba champion. Fally Ipupa. Very good, very nice. Fally Ipupa. Oh, you come. Fally Ipupa very nice. Gizeleria. Fally Ipupa is very nice. One. Yeah. Fally Ipupa. Fally Ipupa very nice. Yes. Very nice. Fally? Turkish. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Very nice. Americo MSK. Fally Ipupa. C'est joli. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Ah, c'est vrai ça. Musliman. Yes. Ah, yeah. Thank you very much. Welcome to Gizaria. Ah, I come to see the boutique. Oh, yeah. You come. Yeah. Oh, thank you. Ah, yeah.
Babi Fali Poupa, Mindele Bachao Penana Bapano Bangoyo. Fali Poupa. Où est Fali Poupa? Fali Poupa. C'est lui Fali Poupa? Non. Fali Africa. Fali, je connais Fali Poupa. Tu sais Fali Poupa. Ah, Fali Poupa, Yeah. je connais Fali Poupa. En tout cas, merci. Okay, Thank merci you very much. En tout cas, bon, mona. Où est ça, mais ah? Yeah. Fali Poupa. Ah ouais. Thank you. Il vient ici? Ouais, il va venir. Ok, alors, président Fali Poupa, ça l'a bien un jour. Moi tout, ça l'a bien parce que Mindele Balela m'a Fali Poupa, du Cap la merveille. Donc, binomo bozo monati. Bomo na binomo Mindele nde bautole la Fali. Oza mabanga samswa buka yango wana. Donc, Olobi? Oh, c'est vrai ça? Fali Poupa Gizeria. Tala bilongi batia ko? Ah, ya. Batie bangote. Batie kaka ba Gizeria. Oh. Donc batie ba meilleur. Osomona o Fali Poupa. Voilà. O aza sud-africaine. Voilà. Oyo aza ivoirienne. Oyo aza sigo ya bango moko ya awa ya Istanbul. Gizeria oyo la gisi ba meilleur. Ba meilleur. Donc na pona na Tchekia ba meilleur eza o ya bango moko. Oh, ya wapi? Ya Côte d'Ivoire. Oh, ya Nigeria. Oh, Nigérien. Oh, Fali Poupa. Ah, c'est vrai. Fali Poupa Gizeria. Voilà. Gizeria. Donc, biso tolaka awa, eza place symbolique, mabanga Samso ya ngoyo. Voilà. Nous avons côté Samso ko isa bena ba boyo. Donc, na tangu venait ba Philistin. Oh, siko ba tie na ngambu Fali Poupa Gizeria. Voilà. Donc, mais danger. Donc, net na film. Na moni mundela hôtel la photo Fali. Oko tourner pe na kitu ki na bino wana. Amjolo. Fali Poupa Chok Guzel. Ah? Bandela. Chok Guzel. Joguzel. Fali Poupa Joguzel. Et à ce moment, en tout cas, bon, on a wana Steph ba maître bango wana. Ba maître solo bango ba teleli awa. Donc danger. Makizemba za vontade. Danger. Oh nyonso bomonaki bino bata Maroc bokeba na bino. Danger. Bokeba na bino bata Maroc bokana en Afrique. Voilà. Vous comprenez? Maroc a pototé. Danger. Bokeba nanu donc on a kana na bino na nenga mabe. Danger. Mana niveau na bino te. Danger. Toza mamba bata poto to solo na nenga poto. Voilà. Donc babilo na bino bo sala ba bese zanga tina. OK ça ngata kuna na cimetière Mobutu. Danger. OK ça ngote. Atika place cimetière fa lo biyo muta Maroc bando sukwana na cantine. Au Soulan à Kanti, on a pas douché au compté pour l'Afrique. Tika bagitetu à 4 saisons. Ma belle rouge. Yo Soulan à Cantine, biso Soulan à douche, ma moto. Danger. Yo madame vieux Qatar mnene bouing, imbécile. Yo keba na ken piano au charge à rankine à poto. Danger. Mbeli na tolo michopo. Ministre à rankine. Maître Choucha. Europe na maboko. Fini kwa Istanbul. Yo Maroc Afrique keba bakizema niveau na hotel abeta Schengen abeta Turquie ya Tongo keba Fali Poupa Gizeria. Somme, merci beaucoup. Merci Tosugi Nabiso Awa donc Tosugi Nabiso Awa. Bon moi ba mettre ba ngwana bité so baksa. Parce que so poto no le le ko pena so ne biso to so 4 olga kuzi. Kaso olga azabia sécurité biso to ça déjà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Fali Poupa Gizeria. Voilà. Pas meilleur. Donc c'est ça. Taïli de Paris, Nassarcel, Fali Poupa Gizeria. Taïli de Paris. Merci. Alors, na kati ya maison Sinac, bozomona ba affiche ya ba musicien yango atieli bina filé. Bozomona Mondele Kutu atie déjà promotion ya bina filé awa na magasin. Donc na magasin na ye moko yeyo magasin Mondele Jibe Fali Fabregas Fali Kofi Olomide tout Kofi Olomide bozomona eloko nini ezanga biso mo ba congolais to appuyer ba artiste na biso vraiment na kutu ya tie ba photo ya ba musicien na moni oteka ba masika ba maya kitoko ba jean ya poche ya solo 2020 oui da ba mayo nyoso ya 2020 tout eza yango eza mannequin tout dans sikoyo na habité bato basombaka ba stock bakozwa sikoyo na ba numéro nini sina numéro nyonso ezali numéro nyonso ezali sina tout ezave tout oui ba numéro ya téléphone ezali
Numéro téléphone Steve. Numéro de téléphone yani? Zela. Steve. Oh sina. Ah balobi bilamba nde bilamba awa ya defate. Donc Yango V numéro nanga ko zoom yango 0536 sango ka boto tala. Yango V tala. Numéro nanga 0 ba numéro no nyonso yango. Yango WhatsApp tout. OK, Voilà. Sina Fashion, mwana banda molar. Voilà. Ah so ba bengi mbala moko. En tout cas ba numéro yango wana botali bobenga wa besoin bilamba ya solo. Donc mutateka biloko pena ya original na mboko oyo yeyo. O ba congolais belé ba ka kosomba. Wana besoin de placement te. Obengi kaka ba chelo na agence. O chela ka batu pe par agence non. Tout na chaka ka problème ezate. Voilà. Merci beaucoup. OK, na s'appelle Makasi. Merci beaucoup. Merci en tout cas Mbappé. Ah OK, merci. Tokos. Kati ya Sina boutique boyebi mundelo pena walobaka lingala neti congolais Sina mwana bandal mola ye moko yeyo wasa bino nyoso mwana poto nyoso nazela kaka danger Tokos. En tout cas mutasela mama si déjà mpata promotion ya propagande yeyo mundele Sina waloba bana nyoso kitambo bo voter mama si déjà mpata mwasi ya Ranson mundela ngo yeyo tokutani isusu Sina donc yeyo atienda teka kapena ba yo jinyo sobomonaka ba mise balata na Congo mutateka ngo yeyo Sina donc boni Tokos le bonio pepele mwana bandal molar na zali kaka voilà kolo ma sika eza ba ma sika wa pa ngola kisa so ba ma zali vetala moko oyo sepeli tala kaka jekel chemise mulai body tout danger eza kaka voilà donc ala pena na poto nyoso mikolo oyo musicien azoya bina filet bina filet oyo azoya Istanbul nazela tozana ye déjà toyaki bana poto nyoso kaka le 24 bina filet zobeta ngape na ke kuna yo po kota concert bina filet ah en tout cas bina filet mundele alobi akoya concert kuna na sepeli musicien congolais kaka bina filet bina filet ah merci boni mutu na fale popa fali pe na sepeli na lingi mingi pona muziki na ye kuna ye nyoso na teka bilamba est-ce que ba banze ba fale atamo voilà alors mundele alobia sepeli pena na bina filet ouais bina filet ça alors leader kati ya Sina boutique boyebi mundelo pena walobaka lingala neti congolais Sina mwana bandal mola ye moko yeyo wasa bino nyoso mwana poto nyoso nazela kaka danger Tokos. En tout cas mutasela mama si déjà mpata promotion ya propagande yeyo mundele Sina waloba bana nyoso kitambo bo voter mama si déjà mpata mwasi ya Ranson mundela ngo yeyo tokutani isusu Sina donc yeyo atienda teka kapena ba yo jinyo sobomonaka ba mise balata na Congo mutateka ngo yeyo Sina donc boni Tokos le bonio pepele mwana bandal molar na zali kaka voilà kolo ma sika eza ba ma sika wa pa ngola kisa so ba ma zali vetala moko oyo sepeli tala kaka jekel chemise mulai body tout danger eza kaka voilà donc ala pena na poto nyoso mikolo oyo musicien azoya bina filet bina filet oyo azoya Istanbul nazela tozana ye déjà toyaki déjà bana poto nyoso kaka le 24 bina filet zobeta ngape na ke kuna yo po kota concert bina filet ah en tout cas bina filet mundele alobi akoya concert kuna na sepeli musicien congolais kaka bina filet bina filet ah merci boni mutu na fale popa fali pe na sepeli na lingi mingi pona muziki na ye kuna ye nyoso na teka bilamba est-ce que ba banze ba fale atamo voilà alors mundele alobia sepeli pena na bina filet ouais bina filet ça alors leader